Alors la famille, tout à l'heure, on a vendu le bas. Pour mon selon ndako, miso pour cause na facilité comment classer ba bijoux fantaisie na yo. On ingane na sali po e kanga makato misusu ebukanaka na yebi ke ba misusu bazala pe na mwa ba nini ya ba étagère comment kotia nga na zuna nga kaka facilité ba oyo ba petite bolo ya miki oyo moni na tie nini ba bracelet nyonso etondia miso omonaka pe ba nini ya boye ko créer pe na tiroir na yo kaka awa na tie nini babagi kaka awa sikoyo eyeba ba créole oza na facilité kozwa créole non rapide awa sikoyo ba bracelet pe ba bracelet mosusu kaka normal awa sikoyo toza na babiloko ya matoyi babiloko ya matoyi mosusu awa toza sikoyo pe na babiloko matoyi ba style neti miso olingi ozala na soirée moi babiloko matoyi ekangama mingi awa sikoyo na ba bracelet ya mike mike na babiloko matoyi miso olingi okire ya boye mike mike oza na facilité neti boye okende mosala vite fait babiloko matoyi ya mike mike ozomona surtout kolukaluka biso koluka no na facilité ozomona awa donc awa pe na ye lisusu awa babiloko ya matoyi pe kaka bon eza kaka idée peut-être omonaka babiloko oyo tala moi sikoyo ntango nakangi efandi nango na tiroir sikoyo nakofungola boye mbala moko otietie donc topesanaka kaka baide neti awa nyonso eza nango kaka babagi moto ezali awa d'accord ozomona tiroir eza mwana espace kokontinue soki kotiaka babiloko nyonso to awa pe comme ça bon mpona bato oyo baza na mwa baide te voilà c'est un peu ça la famille alors yango na ngai quand même na présenter bino bo passer ba week-end bien tokutani prochainement.